Salut et bienvenue sur cleboaoriginal.com. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. 5 minutes avec César Ngadi, 5 minutes à Lelo Ekolobela, Sije Oyo et Taliba combattant. Donc 5 minutes et Zako Tunabino. Est-ce que vrai combattant à Kokende Kisasa, P Azongi ou bien à Salaka, navette entre Kinshasa na Poto? Poto moni ba combattant ebele ba komi na bango na Kisasa ba kei Kisasa bazongi toyebi ke babi balukuna azalaki combattant awa akei Kisasa azali ko travailler donc yemoko abandaki komi lobake combat na ezali combat intelligent donc ake ko sala intelligence na ye na Kisasa. Rex Kazadi boyebi ke akendaka azonga na kanaye. Bientôt petit nanga volcan azokende Kisasa po na ko travailler na Bruno Chibala. Donc yangwana tozo tuna bino est-ce que vrai combattant ne to mona kawa est-ce que lelo mutulokola Bokechu mutulokola Odombo mutulokola Selezino bakoki ko kende pe Kisasa bazongi yangwana 5 minutes avec César Ngadi ezali ko tuna bino est-ce que vrai combattant o penza combattant o azalaka awa akoko kende Kisasa asali makambo na ye azongi bamsu pe balobi ke combat elagisika ate kozala combattant ya ba marche ou bien ya kofinga parce que na kati ya Kisasa pe ba combattant bazali donc combat elakisi combat ozo défendre mboka ozo défendre ba argument mais siko balobi misusu balobi ke un vrai combattant akoko kende Kisasa te un vrai combattant so ake Kisasa ba kokanga ye un vrai combattant Aroken Kisasa ka soki président Kabila alongwe na pouvoir ba oyo bakendaka na Kisasa bazali ba collabo. Est-ce que bato bazolanda biso na 5 minutes avec César Ngadi bozali d'accord na bato oyo balobake ba combattant oyo bakendaka Kisasa bazongaka bazali ba collabo ba oyo ba vrai combattant bazalaka awa bakoki kokende Kisasa te mais ba combattant misusu bazali awa toyebi ke ba combattant ya mayele pe bazali tokoki kotanga ba combattant neti Guy Gérard ba combattant neti Edi Kapunju ba combattant neti Zoro Bilel. Est-ce que combat na bango ezaka po basalaka ba marche awa obe bakoki kokende pe na mboka ko travailler po bazonga boyebi ke makambo ya ba combat na Gare du Nord mutazalaki témoin nango JC Diboko amona masolo ya ba combattant na ba anti-combattant na Lille président d'homme akipara makambo ya musique mingi mais soki makambo ya combat atelemaka parce que ezali makambo ya mboka. Ndeka tolobaka na 5 minutes avec César Ngadi, nous vous laissons le soin d'en tirer vos conclusions et de nous faire parvenir vos commentaires, vos suggestions, vos observations sur votre site cleboaoriginal.com. Derrière la caméra, c'est du professionnalisme. Bomoni ba image changée na cleboaoriginal.com parce que derrière la caméra, c'est JC Mwanda. JC Mwanda, c'est vraiment du professionnalisme. Nous allons nous retrouver très prochainement pour un nouveau numéro de 5 minutes avec César Ngadi. Derrière la caméra et à la réalisation, c'est le professionnel JC Mwanda. Bomoni binomoko ndenge ba image échangée. D'ici là, portez-vous bien et à très bientôt. N'oubliez pas, tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant longtemps. Beaucoup vivre en gros.